taxi to bus etambolaki te omboka Bukavu eloko esali mpasi mingi na mwana mboka Mama Fortuna. Journal lelo penza eza journée mo ya pasi penza transport eza te po batu bakoma misala retard bana pe bakoma classe retard donc ezalaki journée mo ya bien te sans transport eloko eza te tokosala eloko te. Gouvernement vraiment ezwa solution na problème eluka solution. Mpasi oyo ezali kaka ya Mama Fortuna te, bato ya misala bana kelasi to mpe bayeba kosala mombongo basepeli soki moke te. Epesi biso retard na mosala bamususu bayaki na mosala te lelo parce que il faut bakita soki bamususu na bagira bakoma na ville wana epesaki bango mpasi mingi. Alors mpo na ngai nakanisi ke bato ya bapétrolier basali mwa bien te. Parce qu'il ne fallait pas que nous soyons la victime. Il y a un autre point de ça qui n'a pas bango parce que bango moko bebi ndenge bato ya bango bataka. Ezali bongo bureau ya société civile ya Bukavu nde esengaki bakolo bataxi to pe babus ya kofutela basala misala te mokolo mwa lelo pona kosenga mbula matari akitisa talo ya mafuta ya mituka babengi carburant. Toyoka mokambi ya société civile ya Bukavu Alain Shindano. Topesaki bango 72 heures après 72 heures tomoni réaction gouvernement te tosali mouvement oyo o mouvement tosaki lelo tosengaki na batambwisa mituka ngonyo so ba mituka ya transport en commun to bengaka transport public na ville ya Bukavu bango tout tosengaki bango batikala ndako lelo population mobima etikali na ndako pona koyebisa gouvernement bakitisa prix oyo ya carburant na pompe tosengi po gouvernement parce qu'il y a moyen bakitisa prix ya carburant na $1 wana 2500 francs à la pompe. Misu ya bana mboka ekotala epai ya bakonzi mpote basunga bango na likambo oyo. Bakonzi ya mboka batale loko wana bien parce que effectivement kama kambo manso économie ya mboka zo perturbe iso ya masala to kenek masala te alors tala nano retomber lelo kaka bawe ba il fallait ba kende koloka kama na moyen ko vivre mais ça qui passe pour la bango